bande watika la bombale utafeli yo utafeli la mutu ya Fabo na mutu ya héritier Watanabe donc tout sur la biso dans le calme et dans le respect boyebi ke biso dans le respect hein. Bon Fernando oui boka bula maloba kabula lipa mninga pa yoga ouais par rapport héritier na héritier ça me bien maintenant non actuellement je peux dire à l'équipe mais surtout en globalité à l'équipe non maestro pour maestro Azam Makambo, il y a Sali, Ritino a Sali en termes d'album d'abord en succès. À part Fali, on a plus de 27 chansons d'album, mon corps, ils ont la succès. À musique 31 titres, mais 27. Au Fab Gaza Salomon a Poison Antidote, on a plus de 20 chansons, ils ont la succès. On a dit album à 2016. Pour preuve que l'album, moi, est bêta pour tout retirer, il y a hérité en 2016. Et Fab Gaza Salomon, je crois, en février. Héritier de Michel album retraité en 2016 en décembre. Et puis 2017, il sous album du groupe Eozoa et au final, il sous son. Donc, maestro, durant ma 5 ans, Manini, Azana ba espoir, ou a sali album en succès, ma casse, ou non, héritier dans la salité. Héritier sur l'album, ni, il sali succès, ma casse, il est capé de 10 chansons. Puis de 10 chansons. D'abord, premièrement, d'abord, en moi, ou sur l'album héritier, on a 3 albums. Retiré à plus de 5 chansons, tout ça la succès. Aussi, mi ange, mi demo, oui, beta, nzembo, ebima, pena makasi, ezara, pena nzembo, ya nini, ya gombe na gombe. Ya une chanson qui se démarque makasi, mais ezara, plus de 10 chansons, tout ça la succès. So, aujourd'hui, sur ce album, il y a Souka, il y a plus de 10 chansons, donc on a Congo, même à ta ferry, on a plus de, à mis album, il y a plus de 15 chansons à succès, Basa Muzala Fali na Fabregas Fali à Salango plus de 27 chansons album ni FVT et il y a album ni octobre 2022 album ni Formule 7 et puis Fabregas Sala quand on a Poison Antidote ce qui président Joba Rikozwa maloba ce qui a contribué na sujet wanana tanga ko solo la mana mutafa Fabregas ezana wana onde kutoro solo la biso mena na pesoka à moi temps on a parce que nous on mais na terre ya poids ya peso zoma ya poids kabouga kana poids na o solo la na mutafa Fabregas voir parce que niveau intellectuel musicalement succès star tout combo donc badano level moroté. Mais vu que l'Union n'a pas cette opportunité, on a opé son moi quelques minutes. Mon frère, quand on a ma solo et Fabregas, on a combien d'albums? L'album n'a pas combien? On a combien d'albums? Parce que quand on a un album, le but est que vous avez une actualité, vous avez un succès. Parce que Fabregas a un album, des albums, 40 albums, et bien dans simité. Et ça, le rôle de la dynastie, 67 chansons, et bien kobimisa biloko ebele lobi te kende eza kobeta wana tozongi ntango ozolobake niveau moko boye Fabregas aza nango Fabregas aza na niveau nini mpe Fabregas abeta wapi Fabregas ata na concert ya monene ata na Belgique te ata na Paris te Fabregas aza na concert ya monene te ata na Angola Fabregas aza na concert ya monene te ata na concert ya monene te ata na Angola Héritier Watanabe na Angola abeta double signé Atlantico Héritier Watanabe na Angola beta ba double signé Atlantico poto kuto yebi siko tango lobaka niveau o moto aza nango ezalaka niveau ya mino ebele eza na ye na munoko toza niveau ya kofingaka bato toza niveau ya koboyaka kaka toza niveau ya hypocrisie o azalaka nango je sais pas parce que tango betaka masolo oui asala secte asala nzembo moko boye soi-disant ezalaka générique moko boye animateur na ye asalaka o ya kangama nango ekoma ya ye mais ememe ye wapi parce que balobaka au travail et loko il faut buka ba fruit nango fruit nini o Fabregas a buka o lelo tokolo ba non Fabregas a sala carrière moko boye azana concert moko boye to azana eloko moko Fabregas a sala eloko te mon frère tango zo ya yo moko na monoko nozo ba ke oyebi ke azana C na niveau héritier actuellement terme actuellement ça fait déjà au moins plus de 3 ans 4 ans que Fabregas a beta raté ayoka na raté azala pas immorté toyebaka ye série azosala ba live
il y a un concert na internet moi c'est les lots babande ko vivre vraiment bon babande ko fouta ba musicien tant azo sala ba live na YouTube wana YouTube ils fouta mais na ngongo l'artiste ba uti ko sala album na ndeko na les inséparables et simbité et comme ici bango motema mabi mon frère nga pona ngai na lobaki lo mo fa buga sa na dépression moni so mutaza na dépression aye baraté mambo azo sala parce que l'album est belé fort buga sazo bimisa banzembo belé fort buga sazo bimisa et ça dépression de mteze sala et ça dépression de mteze comme monsieur le roi mtoma comme détracté mental azo yeba lisusu mais na artistiquement mon frère héritier fait mieux que Fabregas yo moko za conscient ou réfléchir mieux ou yebi yango héritier tout ça 3 albums mon frère 3 albums héritier nion faisait succès 3 albums tout héritier et ça na réussite total pourquoi la lobby ça na réussite total parce que et ça na ba concert et Betty biso eza na ba production o e Betty biso eza na marambo o e memi biso mais bino so 10 albums Fabregas ça nango et Betty wapi et PCC nini question na ngwana na so na 20 albums Fabregas ça nango a Betty wapi asali nango nini mais biso na 3 albums toza na 3 concerts na poto ba concert Afrique kuku tolobate toza pe na stade de martyr na biso ata tosala so 50% mais to beta stade bino sikoyo na 10 albums à Fabregas asali nini a Betty nini ici président Jobon oui nangalo ba président mo va tout ça débat mon corps et ben intellectuel et puis il y a respect mutuel qu'on traité déjà Fabregas qui kolobada Fabregas qui a mis le belé ce n'est pas respectué au moins na woloba koloba plaire de trop mon frère ça débat hein comment toi les injures ça va qualificatif dans qualifier ça va adjectif qualificatif mon frère au qualifier ça qualificatif a bien pour na yo président Jobon fait tout sauter au lobby héritier ça va 3 concerts na poto oui concert au Betty oui mais résister zani quels sont ces résultats ba concert en ezani au Betty 3 concerts na poto mais 2 flops na Belgique kolobate piaka Belgique l'équipe piaka casino qu'on se le dise sauf Fabregas salam piaka na casino de bolobaka bongo ya Belgique kolobani bodom de Paris olobani un concert réussi moi réussi héritier ça m'a ya premier concert na poto pas ça moins de 40% pas ça moins de 40% ya Belgique kolobate moins de 10% vidi wane kukana tena ya na wobe ngata na conseil ya wazee kwa to ya nani abeta na Maribel o ya la coste en plus on ba 3 la mine bit une Fabregas bit ya ma debete na ba Tchad et bit na ba Cameroun et bit sai azara le premier artiste pays à génération habita Atlantique wana habita Atlantique pays carton plein tout monde ba image ezali abeta na Afrique oyo héritier mo beta ra mikolo Fabregas abeta déjà ba Guinée abeta déjà ba Tchad abeta déjà ba Cameroun abeta déjà ba Côte d'Ivoire abeta ngo déjà na 2015 na 2016 déjà abeta ngo déjà et en plus l'album a 500 ngolo ba oyo gagne les héritier oui l'album a 500 mais ils ont moins de 10 chansons à succès ya na ngai en plus surtout qui n'andinga ba rumba olobi yamado oyo Fabregas a gagné là comment tout le monde m'a contradictoire mais bon gagné la nzembo ya lobeso ya magode ils binotin oui ba te ke nzembo ya jeune qui za ka ba musicien de ba boa kaka même bon gagné la magode magode za binotin héritier dépenser bon belé mais ba nani ba maintenir ba rendre mauvais service vous avez plus de 5 génériques à ta moque bétati. Vous avez sauvé le ce qu'on se le dit. Vous avez générique à taper ni magodane et vous avez zigidate. Magode vous avez tenga matin et vous avez na ba patite. Et vous avez na ba générique Fabregas a bétate. Fabregas na génération na ye aza mutu oya Betty nzembo eza reconnu presque partout héritier za na monté ya mabe za la générique ou pas mais ils ont reconnu presque ba nzembo tout héritier beta na vie bon qui na nombre de vues na combien de vues ils ont na nini oui ba vie ils ont problème ils ont moins de vues mais surtout qui na Spotify et qui ba nzembo tout héritier
en termes de streaming. Et musique ezaka ba vute Herbino Bugangaka album na biso ya mi anjou de mo beta ko le album ya Tokos God na ba nombre de vini Tokos God mutezwa ezwa certification mais en réalité na king Tokos God e beta ko le kwanti boka ba gomena gombete mais album ya Fabregas o ya Bimisa ata EP ya Fabregas Bimisa na people oko na sixo telemisango na album hérité te banzimbo loka ba double phase ba greco ba mariage ba yamado et puis on a na people qui ba album tout o hérité bimisa na succès wana eza ba fait et puis ba tout ba ota biso na se ba bi ke eza ya solo na Congo eza na ba moko te sala succès lokola poison antidote à part Formule 7 de 2013 till lelo 2026 c'est un album mon côté mais c'est la succès ma casse kolika poison antidote exacté nous bomi ce album na bino mais oui mais sur terrain pendant moi de bomi ce album a 20 chansons mais moi de 10 beats ils ont des premier héritier azamana ba moyen mingi presque les autres tombolaye les autres malheureux ça ma moyen malam mais en réalité sont tellement ba sous-baissement et là comment que exacté et là, au manque exacté. Presque n'y a pas de tombe l'héritier ma casse, mais en réalité, bah niveau héritier, au presque n'y a tombe là et ils en ont monté. Faut regarder ça, on a ba chanson connue, oyo, ba rumba nae, on a ba rumba succès koleka héritier nanu ebele, koleka nan album masala succès koleka héritier ebele, ba jengu koloba et puis ba concerne Europe, ba concerne silité. Abeta déjà nini Casino de Paris tout ça fait 50% ça rend pire caté tout ça 50% tout ça 50%. Fernando pardon bozo sala débat qui te retourne na se ba fanatique ya batu nyonso bazana se président Jobo ya zawana je le connais très bien za fort yo poza fort bolo bela artiste na bino eza débat Kondi artiste a monté na débat. La qui ça ba vidéo ya makambo loba et ça peut bien sur la C. Merci. Ba tembele ba c'est bon. Oui, mais Fadi Ferré yangote. Lobela héritier, Lobela Fabrice Tokos. Merci. Kitoko 16 Kitoko. En termes ya succès album héritier na sali mieux que Fabregas te. Fabregas ana ba rumba non ebele koleka héritier en demita azana plus de 20 rumba en succès mais Fabregas ana plus de 25 30 rumba en succès. OK ça na monon en so tu vas na zoma le président naika na kutuna yo Fabregas azana plus de 20 rumba en succès le coup Fabregas azana plus de 20 rumba en succès. Siko aso ko la kisanga 20 rumba en succès à Fabregas ngo oba soit to ba lotangela nga banzembo ngo ola kisanga ba nombre de vie ngo ola kisanga eloko mo ozulu ba parce que ngai pe na ola kisayo banzembo ba rumba en succès ya héritier ou ezali na ba ata ba audio ou ezana ba vue bile yo si ba rumba Fabregas ngo ezana succès banda ola kisanga mon frère banda ko lobalanga parce que ngala ningi to sa ba débat mo côté o banda ko lokota lokoti na gauche lokoti na droite ok na nene parce que ça a chance na pêcher opportunité ozu peut-être ko 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 zo ngote na vie na yo mo bimba o sa débat langa président Joe Boy ya omoni ata golwa 16 ya omoni ata code 16 en mati parce que à comprendre que o solo la nanga ya omoni epesi bia CPI parce que le kuta mabe au débattre na ngai za kombo hein tant ozo solo la c'est normal yango siko banda ko expliquer nga banzembo nini ya Fabregas o ezana ba rumba ya Fabregas oyo yebi vraiment kizana succès ezana ba vieux belé banda ko tangela nga olakisenga ngope ba ko chabiso na munene to la kisa ba eva to lo bakana Congo nzembo ezana succès ezana d'abord question ya ba vue te ba vue il y a toujours na sima pona Congo nzembo ezana succès ebetaka na YouTube te banzembo na succès mutu moko contredinga to ba succès album soka mutu ebeta succès to kango na baba donc basa atara na bakisela eza jobo na silisa te na silisa masa BM kaka eleki banzembo nyonso Fabregas
BM. Oui, on est d'accord. C'est parce que quand on va dire Dieu autant que stream à hauteur que le bamba stream à au côté de Komoroa ou bien mon stream parce que ceux qui l'ont qui na stream ba to batali en bien c'est que ba to ba CP yango ba yotal so BM kaka pamba et les tous les bandes monyo so fa ça sala na vie na nyonso BM Kamoko. Na ba vie à YouTube. Na ba concert. Siko na ba concert siko mon frère. Quand concert moko hérité ou habita ka scène musicale wana. Et les tous les concerts fa buga sa beta na vie. Quand concert wana moko. Et les tous les concerts fa buga sa beta na vie. On veut comprendre ça. Tant que vous voulez défendre artiste bino, ngana ko ko la taper pour na défendre Fabregas, taper c'est ba qualité mo Fabregas ça na ngo. O yo zo sanga ko pesa awa. Fabregas ape ATK na minu belete ape na ba qualité mususu. Kama mususu important ou que non asala pe. Nous on repris to so beta masolo mo ga likolo. Héritier azana niveau ya Fabregas. Et Fabregas aza mwana o biso to pesa na kombo na edara Fabrice. Biso de to pesa e Fabregas. Aza mwana o biso de to pesa e chansa ke gobala. Donc biso mwana o la Fabregas aza mwana o biso to pesa ra poa. Lelo to ko ya ko bundisa ra été malgré conscience na ye, malgré inconscience na ye, to ki ko jalaka na ye te to landaka ye. Marambo ça la raison le rôle à moi nana no comprendre des lobby à comprendre na ye à zongi papa. Mais le problème est ça que yé bango mon frère. Na bilamba biso to latisa ye, na ko melisa to melisa ye. Fabregas azana niveau te avoir temps à salara succès moko pour eux senga salame. Ayeba pour saisir opportunité à succès na wana te. Donc pour saisir opportunité on a été plein na le parce que abeta ni concerne à succès à la rango asala ni elo ayela biso disque d'or o ba betara ya mabaya na Sénégal na koko na bango sona cousin na yeba ya rango. Mais na terme il y a réalisation, Fabregas il a fait rien parce que les autres tout de compter ba ministère ba beta stade azate na Congo. So les autres tout compter ba ministère ba beta ba concert na Poto azate na Congo. Tout le temps, on compte ma mission, on va vu belé na YouTube. Azana c'est héritier. Si on a ba te collègues héritier à l'équipe na nini mon frère. Tant to ça la débat to solo la ragoya volo ba te linga mutu linga. On est nga linga wata. Mais na yebi na conscience na ke zape na artiste ba leki wata. So na rosa débatté na mutu moko ko na leki wata na yo kumisa wata kana bango non. Na ko limiter place dans ngai na linga wata mais na mutu pas ali kola wata baza. Aza vraiment na succès ali. O ça va jeter. Mon frère. Tout ça va débat normal. Mon frère. Fabregas. Azana ba succès à sala. Azana ni na concert ya munene même na Kinshasa Fabregas na ngote. Ni na concert à Tchad wana so ozo insister to sengo bimisela biso concert à Tchad. To sengo bimisela biso concert à Cameroun mon frère. Parce que ngai ni na Côte d'Ivoire Fabregas na concert. Ni na Côte d'Ivoire ata na concert. Mais biso tu as un concert à Côte d'Ivoire, tu as un concert à Kinshasa, tu as un concert à Poto, son asoye batté 50 albums à Fabregas et mémé wapi et merci. Oui, nangna loba, olobi trop mais olobi ma comme ming kaka ya YouTube tout ça. Nyans fezala, ba vie na succès otolobelaka, c'est deux choses différentes. On a faut yeba ngo, il faut toujours que ça toujours nuance ya ba vie. Naba nzimbo zo sa succès. Faut toujours nuance waneza na mono tanika YouTube mais elo BBM le kiba nzimbo tout ya Fabregas na YouTube oui. Waneza ba fait ba débattre na ba fait. Bon na Spotify autant atteint. Na Spotify autant atteint parce qu'on a Spotify yebi sanga nzimbo ni héritier le kia Madonna na ba stream na Spotify. Exactement. Mon frère, so vous en a preuve que c'est les qui ont la qui s'épisode. Exactement. Bateau bana se batale la biso na président Joe Boy. Na na deuxième chombo na ngati na la Sabino ana. On ça débat à moins d'être ça débat. Na yo polo bika, na yo polo bika ya. Na YouTube na kola ça. So la preuve tiens. Na YouTube na YouTube ngapi na yebi kaste kando yebi zira na pesa wa chiffre. Ko beta ba ditakoyo ko la kisanga ile to cha yinu la kisa. Parce que moi so to bito ça débat balabala to kende bana débat balabala. Débat balabala yo so liko mi mangane na débat ya balabala ke non. Na le débat baba na la so na la so na saka toujours débat avec chiffre a en nzungu na matanga pesa avec ba chiffre. A pesa avec ba chiffre BM ils en ont moins de stream que Kolika Yamadou. Yamadou a de stream. Déjà, tout cela débat, on dit, ah,
na ba concert à Tchad ba tout ça débat na la ça mon jaba prévu ba débat ya concert ya Tchad ya ba Cameroun tout ça dans la ça mon débat déjà ba prévoir na on sait nga ndikona a se préparer jour où à oui on a na singa je pense que parce que débat ya ko ya bala et za salité makasi je pense que Fernando prochaine fois nous allons un deuxième téléphone ou préparer ma capture d'écran déjà en avance, mais si vous préparez en avance, tu vas créer notre chérie, mais préparer le deuxième téléphone, comme ça tu vas un jour pour que tu sur la sujet. Oui, ouais. Ça la débat toujours, débat ils aura toujours chiffré. Mais ça a toujours un débat chiffre. Oui, bien bien en live. Fabregas, na hérité na Fabregas, na autre kobimisa album de Mutasuka. Déjà Fabregas. Ok, siko bisoto siko soki siko tolobika ka to chakaka na moi o uti kulika to bimisa ba concert ya hérité na Fabregas mon frère. Eza débatté. Donc, biso tout est comme ta kermesse moko yebi ezaki na 24 wana so kozana change je sais pas peut-être ozape libanda. Concert moto beta ka Fabregas abeta concert na face na biso mon frère. Ba tie ko tout pour consommer des biens au kuti batu ba kotate. Concert rap Fabregas concert sur ko tozalaki na kermesse. Ils a concert ya ozalaki na nini wana o réclamation na 24 na nini. Fabregas abeta chango avant et puis Richard obeta ngo après abeta quand jour mon côté président. Obeta ki place mon côté mon frère. Tozonga lisusu to ke lisusu na échangeur mon frère. Ba image ça. Fabregas na échangeur au mona fiasco pour ça. Mais concert à Fabregas c'est ça concert à Jonji ba benga Jonji. Mon frère est à le président Jobo. Ah c'est la promotion te président. Bon échangeur biso peut tout ça la promotion. Et conseil échangeur il y a hérité ça a déjà bien annoncé. Deux semaines avant président. Donc on a kitinga na shinga na suki na ngai dernière liloba na na koloba. Vérité Fabregas pour na ngai à Salaka époque moko boye 2015 na repèse même na date na 2015 Fabregas tango ya ma deux dimaki Fabregas azalaki na poids na 2015 c'est là de na oloba tango album ya mon frère s'il te plaît tango album ya Fabregas et dimaki ya Mado na 2015 et bima na 2015 so yebite bima na 2015 ne album wana nde esalaki makambo oyo ke ngamo concert à Fabregas abetaka na Angola na Sino Atlantico to mona ndenge sala mais le mec ayeba ko saisir opportunité na été siko na ngongo yo yeba te pana chité na ngongo yo Fabregas héritier bana niveau moroté bana level moroté biso na ngongo toi même atel likolo ya faire yeba likolo Fabregas na nini pe bosala merci Nzungu merci beaucoup vraiment merci pour